réalité quinoise. Nazana ndeko Armel Lukwikila, donc dans la partie à Gentini Ngobila. Batubado dirigé Villa Kinshasa. Mbote Nayo, bonjour à toi. Bienvenue, monsieur Armel Lukwikila. Mbote ndeko journaliste, permettre bisope kope sa mbote na bayi Kongomani, bisika biso bizwami bango na kati ya mboka pe libanda. Surtout, trop profiter pe l'occasion na kope sa yo vi félicitations parce que dans mosika mosala kitoko zo sala ezo sepelisa biso baike. Merci beaucoup ndeko Armel. Alors ACP, beaucoup plus on va parler de la ville de Kinshasa. Je me vais d'abord que au Pesabiso santé, il y a ACP, surtout il y a ville à Kinshasa. Les seuls partis politiques au Azali na capacité à retourner sa stade des martyrs à Libyen. Autorité morale à Libyen, les secrétaires général parce que selon la statistique et Bima qui secrétaire général le plus compétent et Zali ndeko Charles Muntamuntu oazo travailler en connivence na SGA na EPIUS bisonyo soto s'est porté tellement pepele surtout na makasi ya communication lisusu ya madame Poliana Mbunjamabe otozoyeba toujours et tozoyebsaka ba ike bisomoko tokokokate parce que ACP et ali masolo ya mboka alors ceux qui tozolo bela mboka et ali kakangande kwa remte zali ndeko Gentini Ngobila te mais ali pe ndeko o afandi actuellement na ndaku aya to chama boko biso nyoso elongo to yebana kotombola mboka na biso bobeta ratolo na stade wana trop est-ce que kanya ketambola yité non na en tout cas to yebi que bayini bazalaka à chaque fois pour organiser manifestation moko communication na bino bozala na communication active bozala pe na communication passive biso toza la communication active momoni que même bandeko o bayaki na communication passive pour na robebisa image parce que ata image akania kate vous comprenez donc il faut tobete la ngotolo d'ailleurs lelo yango moni que ngai ndeko Armel Lukwikila na bandeko senga na lobby ba ingénieur ba meka ko sala moi stratégie moko ba luka 20 même ba poussa ngata pembeni parce que c'était déshonorant voir comment est-ce que to bengisi 80 000 personnes mais on a débordé batumsu bazanga ki bisika babimi libanda et Dieu merci lelo bazolo ba que Vélodrome Kalate bazo chango po to landisa ngata 3 jours cette fois-ci. Mais bien sûr, to yebi esika to fandi. Très bien, pendant que la ville de Kinshasa situation est bien hein? Mais ACP partir Mokonzia ville ba carton na ba carton. Non. Ndeko journaliste nalingaka bino makasi surtout lorsque bomena ba investigation omoni soki lelo tolobe la ville à Kinshasa eza bien te c'est faux mais soki pe tolobi que ville ya Kinshasa eza super bien je dirais encore c'est faux soki pe tolobi ville à Kinshasa eza bien c'est faux non lelo pourquoi parce que compléter non lelo ville ya Kinshasa ça va pourquoi parce que il faut toyeba to uti wapi tozali wapi tozokende wapi pona koyeba ko quantifier bosali ya mutu koyeba ko quantifier bolamu ya moto il faut yeba le passé il faut yeba présent mais il faut tala avenir avant avènement ya ndeko Gentini Ngobila na pouvoir tomonaki ndenge nini ba fulu ezaki bangomba tomonaki gouverneur mon côté nazolo ba bien gouverneur mon côté asala 1 km nzela asali yango gouverneur mon côté bongo nini o ba boulevard Kimbuta. Mais wana ezali wana non mais certainement oh ngana aloba ya kotonga parce que na cadre nini soki lelo otali exemple route elengesa monique ba mama maluvanga lelo ezui Valère bravo lelo na uti kobeta tour na rond-point UPN na moni ba jeune couple ba yeko fanda na rond-point UPN bazokangisa ba photo j'ai dit c'est un honneur. Aujourd'hui sur OK na université Kimbanguiste au moment na soki ba étudiant ba silisi classe ba ye na Gongolo bazo kanga ba photo nga maison na ngeza tout près wana mais j'ai dit c'est un honneur sur OK na limité par exemple ezaki sika o la muki na tongo ke ko kuta batu bazo kufa tozo lokota bibembe mais aujourd'hui la lumière est introduite et autres mais il faut on dima pourquoi na Kinshasa ne va pas super bien parce qu'il faut on dima que Gentini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa ce n'est que 3 ans. Alors, akoki ko bongisa na lolenge elongo banite kaka na mbula ya 3 ans. Les changements c'est un processus. Donc c'est un peu ça. Puisque le changement c'est un processus, nous croyons à la vision de la première autorité de la ville de Kinshasa, dont la vision restait d'investir à l'actif du chef de l'État. Je crois que c'est très bien les routes. Bon. Monique, quand même, il faut être un peu de mauvais cœur pour ne pas accepter certaines réalisations à la route au Tchugoloba. Mais
comment dirais-je, l'insalubrité au travers Kinbopeto. C'est comme si slogan kaka, il y a peu de bourgmestres qui sont en train vraiment de travailler ndengue yemo gouverneur à Lobaki. Mais ici, je vais quand même faire une mention spéciale pour mon bourgmestre de ma commune de Lemba, monsieur Jean Tsaka. Alors ça la ramène befort quand même, mais ça du côté du bourgmestre Jean Tsaka, il y a Lemba pour la Kinbopeto. Réponds à cette question. Le bourgmestre des différentes communes, l'insalubrité, on dirait salon samedi, on dirait makambo les samedis au Monica Bazo Komba. Est-ce que Kinbopeto se résume juste en balaya ou comment Ndeko Armel Lukwikila? C'est une question qui est vraiment pertinente et louable. Mais Tokoki Kolobabo, moni Kinbopeto, il faut surtout bino bandeko bapanzi sango. Toye banako accompagner yango. Kinbopeto et alika ka gouvernement provincialité et ali kandeko Jantini Ngobilate. Kinbopeto et ali mama oazo landangai et ali mwana oazo landangai et ali tata oyo allié eloko. Asombi eloko na ye na magasin atikali na moi sachet na ye azala na conscience ici parce que justement il faut vulgariser certainement parce qu'au moins le gouvernement provincial azo s'arracher la peau pour que Kinbopeto ezala une réussite. Mais problème est alinini so to keye pa bande ko assainissement bako yebisa opona assainissement ekota et ala kana assainissement ou ya public et ala pe assainissement ou ya privé. Mais beaucoup plus assainissement privé yangonde ya la musisa c'est les motifs même il y a assainissement. Pourquoi? Parce que lelo sokinde tiba mama ngana esalanga pasi na tango ya mbula na moni mbule kiti muke mama abimina bosoto ayeko bwaka na terrasse mais mbule katite. Au moni déjà que lorsque l'assainissement privé oh bah sensé que le privé nous dans nos différentes maisons doit aller déjà na difficulté il y a kokoti sa propriété na banda qu'on a vu une éducation ça demande une mentalité. Non mais la majorité oui. La majorité nga soki na talisio na saki na ngawana biloko ya ina kati ya saki okanza mbongo okoki okanganga pe kati otali na kati eloko ya na ngote. C'est un gros sac. Vous comprenez? Ouais. Soko tali na kati wana okomona ke na melaki mai na ngai na tie eloko na ngana kati. Ça c'est très na tali bo soki na komi quelque part poubelle et ali tozo omoni l'État est constitué aussi de la population. La population a un rôle à jouer dans toute décision que prennent les autorités étatique. Donc na makambo ya Kinbopeto et ali kaka gouvernement te mais et ali pe biso baike auto ali ko tambola to accompagner vision. Alors j'ai entendu dire que ba trou ezali pona na niveau national, ce n'est pas pour les gouverneurs, ba trou ezako bambama par-ci par-là faiblement. Non, même la constitution à décentraliser les pouvoirs. Il y a les compétences qui reviennent au pouvoir central, il y a également les compétences qui reviennent au gouvernement provincial. En termes peut-être, Kobama Maboulou et Anna Banzela Moussousou, ils vont revenir dans la ville de Kinshasa. Mais Alina Banzela Moussoussou, Arthur Moussoussou, et revenir dans le gouvernement central. Mais n'est pas na Koloba. Et Sengeli Congo ya lelo, le président de la République l'avait à confirmer, batebele bazo kotango doute lelo. Mboka, c'est qui est sûr, tu es kotango n'état moko yamawa. Nazo ebisa on appelle ce exemple moko ndeko na ngai na sala parenthèse. Oui, bato nyonso balobaka yango bakondana mokonzi mboka na sala parenthèse moko. Ndeko Jantini Ngobila tango na pouvoir, akuta likuta zéro. Aucune entreprise ba transkin automona akuta yango te. Il fallait okuta ta ndeko na biso ndeko Kabila ndekuta tika kata moi 1 milliard na ya pamba. Mais biso tu okuta zéro mais tu okuta nde banyongo. Jantini Ngobila il était censé de payer les dettes et travailler également pour la vie de Kinshasa. Yango moni des tractataires au bazoloba, bali na raison ya koloba parce que la gestion est difficile et pour être là où nous sommes aujourd'hui, je dirais encore c'est un coup de chapeau à donner à l'autorité morale qui est Jantini Ngobila Mbaka. Assemblée provinciale na poche, paraît-il, aucune motion, bah il dit rare na niveau il y a assemblée provinciale, aussi botier pratiquement na poche. Mais lorsque quelqu'un essaye de lever la voix, ce sont des menaces, c'est la justice, tout ça. Lokola nani? Ah, Mike Mukeba, je l'ai dit. Ndeko Mike Mukeba il a profité du sous pour nous confirmer. Ndeko Mike Mukeba il faut qu'on comprenne aka. Bino bandeko journaliste et ali na ba journaliste mususu oyo soki moins pire que koti mosala na eba mosala na bango ya ranini
aluki autorité moko boye na beta et peut-être autorité wana kanisa kolenga po akotsakaniaka parce que Mike Mukebai amesana déjà na biloko wana na école na je connais l'école ya Mike Mukebai amesana déjà na biloko na ye wana. Comment est-ce que Jantini Ngobila dernièrement nous étions attaqués par un parti politique que je me réserve de citer les noms parce que nous sommes tous des lignes sacrées. So monina s'est réservé parce que éducation autozu et pas autorité morale habité wana papa ko simba été. Yango na boyi nanga ko simba ndako wana. Très bien. Mais l'autorité morale était la première personne à nous dire que boz à la calme bo répliquer te biso to sala nini to accomplir vision o e ali ko kokisa ko investir na actif ya chef de l'état. Okay. Ye ali moto moko te ya ko sala ba chantage. Ayebi ke balobela kai ata lelo oyebi pona nini ngana mituna oyeba pona nini nzambe. Aboya ko fanda na bato. Parce que so kazalaki lelo mbela lingaki asibise so ba contradiction mususu mbula so ke bete buki ndako balinga baloba kasi on nyoso nzambe te. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait vraiment normal que genre ya ba critique wana nyoso et ba kana kokotaka et ba kana kolekaka. Mais Jantini Ngobila Mbaka est tellement concentré à ce qui concerne l'investissement à l'intérêt de la population quinoise. Très bien, merci beaucoup Armel Lukwikila. On va bientôt se quitter. Mais ma contradiction, il faut dire barango kaka. Oui. Kabunda sali contradiction comme marambe belé. Non. On va se quitter peut-être par là. Neko Kabunda, je pense que ako c'est justifié na liboso ya bajuzi. Ceux qui il est en capacité de les confirmer. Donc c'est un peu ça. Mais dis-moi, na koleka mo muke ko toucher baike baebi nani o atekaka gene na mboka ayaka makolo balukelie mwa nani baye ko tika ye pa yandeko ya ensemble ndeko ya nani ya ensemble Moïse Katumbi to yebi banani bazwa ye na nganda gene ba memi quelque part balobi bokende na ye et qui est un jouisseur qui ne l'est pas. Très bien. Armel Lukwikila, merci. En une minute, au résumé, nous sommes par rapport à Ville à Kinshasa, par rapport à l'autorité morale Nabino, Jantini Ngobila, et surtout par rapport à assainissement, propriété, tout ça, Mambulo Tolobeli, la réalité qui va. Merci beaucoup. D'ailleurs, en termes d'abord définition, on a Kolobamaton Domingi, mais Esengeli Nabaïke Baeba que pour na lelo kolobela ville ya Kinshasa poto yeba ke est-ce que yali na santé ya malamu to santé ya mabe esengeli na biso koyeba esika wapi to uti bisika tezali pe bisika tozo kende soki totali na côté infrastructure soko tali malgré que kuluna pe facilité mais soko tali kuluna ya kalana kuluna lelo komona ke différence yali tellement makasi mais oui insécurité aussi la raté même les États-Unis ba bombardara biso ko to abutu machette insécurité aussi la raté yango na droit ba benga ngo ba chiffre noir. Il y a aussi les chiffres de lumière. Mais ce qui est sûr, tozo pesa kaka, tozo pesa mbela ete ba kinwa nyonso, ba kongomani nyonso o bazwa mina diaspora pe na kati ya Kinshasa, ACP ayewana pona ko faire progresser le Congo. Venez ensemble que nous puissions se réunir pour un Congo nouveau. Merci beaucoup Armel Lukwikila, cadre de l'ACP, parti cher au gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. Merci d'avoir partagé la ville de Kinshasa avec vous ensemble. Et puis j'aurai toujours le plaisir de vous recevoir dans des tranches qui viendront. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, on va